balobi sikoyo makambo asika elingi ebanda donc mopepa sika mopepa nzambe mopepa nkolo mama balobi mopepa nzambe sikoyo elingi ebanda planète nana efille koyinda otunanga wapi na planète nana efille balobi planète nana efille makambu botunanga na planète nana efille makambu ezosala makunda balobi wana boss Maman boss. Donc boss. Balobi ye engagé na babindele. Maman nanga babi bo s'abonner. Ouais. Bo zela te bo s'abonner. Ouais. La carte ya planète nana et fille. Mais si on va surtout na kati. Biso na kati. Planète nana et fille. Ouais. Balobi maman waza boss. Ouais. Oh mundela zo travailler pa na ye. Maman sociale lobi moi j'ai l'argent ma fille chérie. Attendez la mbongo. Abonnez-vous massivement. Baninga Choco Da Silva nga na chinga miawa. Balobi maman nana et fille, c'est-à-dire maman sociale. Aïe maman sociale, c'est-à-dire awande azui ba mindele engagé bango. Bisoto tingami awa. La carte ya planète nana c'est-à-dire balobi ba film bien. Kitoko. Ba émission bien. Kitoko. Gaga bien. Kitoko. Ba acteur de nos préférés. Kande. C'est beaucoup donc la carte ya nana. Et puis babi na kati sous ONG Zali. Oh, maman sociale. Ah, il va orphelin. Maman nga orphelin, maman na orphelin. Oui. La tindi baninga nga ba s'abonner. Pour s'abonner. Pour yo zozani pour s'abonner. Ozani s'abonner. Ba pesa bana biloko. Bana ba orphelin parce que nzamba luka kama pamboli. Yo pe kaka kota kuna la kati. Maman ebiloba. Maman ebiloba. S'abonner puisque on ba savoir non et ko ça bien makati kaka planète papi nana et fille. Papi makamone pona kotingama. Na tinga biawa. balobi bana nzambe bakutikala bana nzambe planète nana efille donc planète nana efille esika nzambe apemaka donc nzambe ayebi planète nana efille bosabone balobi sikoyo makambo asika elingi ebanda donc mopepa sika mopepa nzambe mopepa nkolo. Salut chers internautes, c'est moi Choco Bekili, votre esclave. Et je suis très ravie de savoir que vous êtes là nombreux en train de nous suivre avec votre chaîne que vous aimez tant, Planète Nana Effiye. Maman, balobi mopepa nzambe sikoyo elingi ebanda planète nana efille. Désormais, tout le monde on a l'ingana na sidi mongo na sepelaka sidi mongo na sauver planète nana fille yango yena makambo. Abonnez-vous massivement. Nde makambo donc vous s'abonnez massivement na planète Nana Effiye. Mutu nyonso vous s'abonnez na planète Nana Effiye. Film, gag, musique, mateya, awa nde solution. Planète Nana Effiye. Planète Nana Effiye TV. Fin. Chaîne moi les caméras raté. Beaucoup ça. Chaîne les caméras raté. Planète Nana Effiye TV. Abonnez-vous. Abonnez-toi. Oh tout l'amour. encore les kaka Choco na bino, Bekil na bino, Esther na bino, esclave na bino. Parce que bino ndi bosala kenazala. Ce qui le long laza toujours na site oya kitoko planète nana Effiye ça parce que bino ndi bolé la kanga pas patron na bino ndi ba conseil na bino botinda ba erreur na nga pona corriger. Bino nde mutu botinda ngwa partie ya maman nana Effiye ya ngozo sala nga lelo na za boso pe na za boja grâce toujours ya patronne na ngai na maman Élise Effiye bango wana nde bato basotena nga makasi surtout maman chérie et puis ONG na biso ya wana kaka toujours continuer nazo rappela bino toujours nzamba pambolaka mutu oyo akabaka misala malamu zipa masumu sunga bana wana na lipa na mai bazozanga bilamba kolata soki olingi toujours oyeba apropos ya
bana wana babivaka ndenge nini baliaka ndenge nini makambo to bacoordonne ezala na se benga biso komela biso tokoyeba ndenge nini tokoki kosolola mpona kosunga bana oyo baza baorphelin. Lelo naza na invité na biso aza kaka mama, lelo toza na mama moye naloba trop te nayebi ke na ntango akomona ye akoseretrouve parce que mutu na mutu azala na fane na ye ntango akomona akoganga mama chéri esuka mpe wana te oyeba makambo na ye nyonso mpona kosoutenaka ye. Mama aza kaka mama. Bonjour maman. Oui, bonjour Choco. Maman, j'espère que tout na miti oyo azotala yo mpe areconnaître yo oyo akolobaki ayebi yo tasala mokili na ye parce que nga nayebi yo depuis na mwa moketi lelo nazwi mpe grâce ya kokutana na ye. Donc merci beaucoup d'abord mpona koaccorder nga chance ya kosala émission na yo. Oui, merci. Napesi biso merci. En tout cas moi kombo bato bayeba lisusu eza rappel quoi parce que bayebi yo mais rappel ezalaka. Oui, kombo eza Da Silva Fifi wana kombo nanga yango wana ye wana mama Da Silva Fifi ye wana tanti Da Silva. Donc ezodépendre na moment on dépendre na ye moko benga nona ndenge olingi so mpo olingi obenge na kombo yaka ye mais ogarde ka bonne parce que yaya aza yaya mama aza mama leki aza leki. En tout cas vraiment mingi toyebi que yo na bafilme ya internet yo nde motu ozobeta nayebi te bango bapréféra na bango bachaîne locale surtout na Kinshasa bachaîne locale bazotingama bango te bazokendaka ide wana ya kokóma na baide mo bino osalaka mpe bafilme na yo kaka ya internet mpe ezobeta makasi ndenge moko na bachaîne locale nde tozalaka tozela baprogramme ya balendi mardi. Oui, merci. Idée lenga, bon, on a vu la chaîne locale, bon, on a vu que la chaîne locale n'a pas vendu ici déjà. Et c'est une peu qui n'a pas tapé le bandamboka. Pour le bandamboka, on a eu kota. Le cola n'a comment appeler la film. Mingi n'a pas donné encore pour jouer. Soit bien qu'on a site moi beaucoup joué, puisque n'a pas dans l'époque à CD, tout est na tout côté na YouTube. Allez. Le cola n'a comment appeler la film, bon, bah producteur peut nous sous, bah site nous sous. Babandi peut proposer non Da Silva parce que on a raté on comme dans un film de par là man a aussi décidé qu'il a dit non est-ce qu'on fait na kota man a 4 ma solo on a comment vraiment donc au moins qu'il a kota trop net puisque le quoi na comment mingi so na commis na jouer un peu donc on a film belle on a commis au bébé au na jouer na kata net. En tout cas vraiment à comment mingi et niveau d'études na gradué au sur quoi le baka dans le baka parce que dans le baka solo akomaka a film ye moko mpe ajouaka tandis que eza bamisi bazanaka komemaka god azelaka babengi. En tout cas vraiment aza mama sociale. Ouais, en tout cas vraiment yo lobi toujours que oza mingi na net badifficulté nini oyo okutanaka nango surtout na baproducteur et puis na baartiste oyo obengaka baya intervention parce que nayebi ke baintervention ezalaka badifficulté nini oyo vraiment okutanaka. Bon, on a peut-être la difficulté, moi, quoi, peut-être il est là, tout ma casse, il y a producteur encore, pour ne pas citer comme on a bien vraiment puisque les relations en quatre, malgré difficulté, on a peut-être là, donc producteur a bête ça, tout ma casse. Alors que Da Silva va rassembler, bah, tout tourner film, non, tu as un bon lobby sur place, puisque la scène a combien déjà film, on a tigné déjà, attends, c'est bon. Parce que quand on est à la carte, si on vient ici, on va cacher, on va aller à la carte. Donc baya peut-être bakuté bakoma bibele place wana zeki code na 7h comme code de comité code pe comme petit to comme petit lelo pe code comme petit. Donc biso ka bonzambe donc bonzambe le mtebo mseso makasa zo mona ozaka mte malamu trop kaka. Donc film comme bakome belé mais bon ekomaté. Donc pour nous jouer ka stratégie kaka ou bien ka moi bana membre baza ba pig yo expliquer bango mais ba ope baza ba pig pe tozu kaka na mbongo na yo moko o libérer ba ba ki donc difficulté le bosso na pas producteur wana et naïf que zaki son menga ça que fort na benga kaye en tout cas tous ça relation bien malgré na bana ça elle est sur film était donc difficulté ma casse ça musala na so batindi lo mbongo te vraiment yo batindi lo mbongo c'est incomplet ba biki ba batilo sima et copité donc et puis ça a tout que tout le makasi. En tout cas nzamba ofuta yo et déjà ka terme to lo baraki ki bonzambe lezo bomisa biso mais la séana na conscience to yebi ke et sorti qui m'a mieux ça m'a beaucoup nzambe et ça la rend bien et toujours continuer toujours na l'émission na biso et maman chérie yo théâtre au bandaki au bimika mbala moko c'est décidé au sala
film na yo na internet to obandaki jouer na groupe to inspiration na yo wana utawa pour ça le théâtre. Oui, nga théâtre de makila na bandaki oka maman la mki temps mon ka bonali non fona bandala ka théâtre qui prévu na ko ta groupe salon. Bon le quoi époque on peut ta et puis ça m'a pété ndo mon emba mo kana kana créer groupe na kaka créer groupe na ngai donc si évolution peut ka ti le lomba mo. Donc si je vois bien yo oleki na groupe mon côté na leki na groupe te na leki na groupe te nga lo ko ezaki lo ka katsa makila soko bengi na ba groupe mususu c'est bon dans d'autres qui na ba groupe suno kende mais qui na leka na nzela groupe mo boye te na leka na ngate na ba dem mo na créer groupe na ngai na eza vraiment étrange parce que yo oyebani makasi. Ouais. Cher internaute, boyebi maman chérie ndinga fandi ya makasi boyebi ngati natala kaina TV na yebi ke aleka na beta ndenge ka artiste nyonso baleka mais je suis surpris ya koyoka ke aleka na groupe moko te abima kaka ye moko na yebi te secret za nini parce que bazolo ba que makambo ya média nzamba yebi yango te wana selo bango je sais pas secret za nini oyo okosala bon parce que eloko oyo sali eza rare esalamaka te surtout aza une seule femme soki eza na basi nyonso baza baprésidente na groupe ya bagroupe na bango motu oyo vraiment bakote maboko mingi ya kosoutenir ye en tout cas vraiment eza yo je sais pas. Oui, tu sais pas, mais moi je sais que Nzamba yebi makambo nyonso so babi ki Nzamba yebi média te la archi faux puisque Nzamba yebi makambo nyonso. Donc puisque yeni mtaza na mukolo média ngala baso Nzamba nga sa publicité na yo en sa publicité na ko le quand même o ba producteur ba nga ba sa po na yo yangana lo baki donc Nzamba yebi makambo nyonso donc Nzamba yebi yo ayebi nga yebi média Nzamba yebi makambo nyonso puisque yeni za les créateurs donc c'est pas dit que Nzamba yebi média te yebi yango tant après ça ba inspiration puisque nga souvent na zaso na ko ma film na préfère ko ma film na mingi na butu vers 4h du matin dans le cas 3h na pemi 4h du matin on dit que ma film na ngai titi sur le comme 6h juste la 4 puisque on a mon cerveau na ngeza tranquille qui va nous déranger te ba makele na bande zate on a comment na zo za inspirer donc c'est-à-dire que Nzamba yebi ayebi théâtre puisque l'inspiration on appelle ça c'est Dieu donc c'est ça vous en idole idole nanga naoka makasi Nzamba bengai na mboka na ye idole ngeza ka visa pa moi visa pas moi qui soit à scène ah non de visa elle jouait hein visa vraiment za qui idole nanga bana linga kai makasi donc à l'époque il m'a joué ngala bana na ko jouer te donc dès quand Nzamba bendai mo lui pe mana kimia so kaza kina époque où ndina kanga ba photo belé na ye na publier na WhatsApp na Facebook partout Instagram puisque avec une idole na ngai visa pas elle est vraiment unique à son genre biso le comment ba retourner de iniedo nani mais also c'est la biso toujours na dikalashi donc elle est trop bizarre also biso toujours si mala bato o baleka en tout cas vraiment ça unique na genre na maman c'est ah ozo peta to le bike yo na internet yo ne makambo maman nana fille maman sociale maman nana ndenga za na mito nezota na biso supposons que pour pesi bon il y a 10 films et ko benda makelele te et ko koma te osimba e kanga ye baluka ba soda to ya ko luka esika zalaka et ko benda makelele te parce que yo osimba internet pour maman nana na mito ndenga zota la yo tant que aussi ça n'a vu qu'appelle et kokota de préparer film mon côté préparer 3 films et 4 films to pe sambon pour ça là est-ce que vous décevoir y était après ce message maman nana et fille bonjour na vous allez maman sociale ba mekaka de ba ba mekaka mais pas na ba mekaka et pas na maman sociale so pesi donc simba benda kutezate puisque aux andés aussi parce que aux ala puisque mtu aza honnête pour da Silva peut-être au cas ma solo ba comédien au cas bona bon mais combat da Silva na kati za ate puisque na za honnête moso ba bi obanga nzambe fu bangina makambu nyonso banga ene loko nyonso dans ce moment nana a pesi film ni maman sociale aza aussi là ils appellent 15 films ils appellent 10 films so na maman nana kende ko beta ba site on a tourné ba film so tel ba film au da Silva comment oza aussi que moi aza la tête elle est da Silva donc aza trop sœur nae
balobi meka et bameka kaka on sait jamais. En tout cas vraiment et tout ko pas ko citer papa Mondori à son hôpital. TV Zoloba éviter. Et tout ça maman on a mingi sous ba artiste. O ba té à capisso ba étiquer masse. Parce qu'à partir de binonde le sous baza étiquer. Mais sous c'était mais presque étiquer biso ngana le ba qui artiste ça parce que a oki ko memayo. Ni total la bango la TV boy. A memi alongo na mukile memi makantino lelisio tia zongso ta boza kati ya Congo. Donc boza vraiment banzambe. Na éviter la cotisation to yimo ko na parle déjà au ken enveloppe na yo parce que ngonga ngoyo et bon akosunga mutu na moment o to dobelela. Tango ko masu ya ko kufawa. Ko ma simba sale pe batu balati bien ba présenter bilamba. Oui, en tout cas, papa Mondori biskaza nangalema. J'espère que présence dans les éléments importants qui étaient dans papa Mondori. Na koma ki ensemble na baninga la refondation qui d'akota lae na koma ki na taki papa Mondori. Mais soué na biso pe souci na biso que papa Mondori akobika. To boy ko makamba benda simba to ba cotisation ça mande to boyango puisque na yebi que papa Mondori akobika. Ndika za katangale mazo zo traitement na ye na loboka nzambe donc benda simba ezate puisque ba tenir na beaucoup ba information na za pe kuna te. Et on a vu que papa Mondori puisque za ngale ma akobika. Donc il y a une présence dans déjà qui est important na koma ki déjà donc soko sali na droite gauche et batté. En tout cas vraiment kola pa molayo présence na déjà likolo ici est signé merci vraiment et merci pour nous accorder encore chance parce que vos élus sont tout koma ki retard de vraiment retard on a pour ça makangao mais on aurait pu en tout cas merci parole na suka nini okolobela mama nana suka olingi nini parce que ya za mama ya ba surprise mama sociale balobi mama sociale mama nana singo pesa na ba film na komana ino na komana puisque na komana ba film ba te ba komina bango pe kaso ta pe boka da Silva ba film na tena kata site za ba komina ni pe tout oyo o pesa na da Silva chance a komana ba film ata 4 na ya pamba to na 4 mama sociale na komana pesa autant le résultat est meilleur ou pas. Mais je sais que pas en ira tenter ça toujours meilleur parce que c'est OK pendant que le chimba ou un bas escalier hôtel ba film na comique na cano hôtel pas HD vision cano hôtel na Chango Vision TV cano hôtel na la colonne TV dans la za ba chaîne et on a pas film donc on a payé ça toujours et on a c'est pas maman nana et puis ça va film na koma na c'est bien milité yo mo ki dasi va dans na plateau hôtel de dasi va zali surtout kaza moi si pourquoi yo maman nana donc moi ba fantaisie ça va bien quoi moi ba basket ça va bien quoi donc il y a maman nana ngwana bambote na yo bambote donc ba basé belé na poto bambote belé ma cousine préférée Emilia moi ça Mundele moi ça Philippe Fokonier ma cousine chérie bambote belé balobi maman Lise ba équipe moi ça papa Paulin ya ba bisou yango na ngaka mingi maman Françoise Finda je t'aime beaucoup ma chérie Bosé belé kuna Fredinge mi ba la propre na ngaka mingi maman Françoise moi si ya papa Katin Dizola na lingabno belé bosé belé partout dans le monde balobi vie kita malanda babi papa moko bien makasi na lingabno mingi makasi balobi bongo Beyoncé na kati ya France Gisèle Beyoncé moi c'est mon goût makasi na ngako mingi bosé belé partout je vous aime bambote na bosé belé kuna. En tout cas merci pour la tenga chance wana chers internautes toujours na poser ta émission pour la bino mingi pour le merci pour tout et merci ma patronne maman Nana Effie au revoir.